MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, la saga continue, bando balobi 2026 vitesse Android. Donc matata mponyo ane bandina brutalité moko ya kosakana te bandeko babolingo. C'était hier quand ndenge to yenga na ba réseaux sociaux ngo biso bato songi koluka matière. Vous savez pas si bandeko babolingo na yokutana na poste nini couple na biso bozo mona bato bele ba yebi bango baza couple chrétien ba tout monde mona ba sorti na bango médiatique ba bato ba pesa na bango ba toli ba conseil ba yebani comme na bango bananyo en tout cas bandeko na yer mo mambo kimaki na mutu bika mutu mambo bele bon nazo reconnaître nazo bara na salle émission mo période mambo ya mama et il y a passé Marcelo période ya mambo J6 pour Blanche plus ou moins 6 mois passé na ba été awa na salara émission mo sur bango to bano benga bango couple BBL en tout cas bando balimbisanga kombo kimingai couple BBL nde bozo mona oui parce que l'émission nezaï que non maman salisa BBL ba bimis ba photo na kala na sika bref na beta li solo anate parce que awawa to yeto beta to pesa sango ya malamu pona ngeza sango malamu pona bande musuba sepeli na ngote donc so na bengi kombo neza pona référence parce que kombo kimi kombo maman na biso ezana ni Cornélie, je crois Cornélie, hein. Kayembe, en tout cas, so yeza yangote bolimbisa parce que ba Congolais bazalara, so bossa na telo ezanga tina, babani ko charge yo, babani ko taxi yo, babani ko finga yo et du coup balobi ke lisolo beteza lokuta ata lisolo neza ya solo le fait kara obosa na ki kombo balobi ke non mambo lobeza mamba lokuta ba Congolais bazara bongo yango na koma na ba réserve na ba retenir ka yana beti lisolo na tangi ba komba batute pona zo banga. Je crois eza couple ka yembe so na bosanité so yeza yango te en tout cas bolimbisa ngai mama Cornélie so na bosanité bon ngana bika couple BBL bolimbisa ngai bande ba bolingo nini maman na biso oyo asali mobile ne cadeau certainement cadeau ya bonani asombeli jimpa o bozo mona wana ya Toyota jimpa o bozo mona ya Toyota asali mobile ne cadeau bat ba mona ba image ba sepeli ba bande ko babu non ba congolais ba so wo na éviter en fait depuis un temps nazo méditer bon pour le ba 50 ma mbala moko te des fois bat basilika na so dans le basije mona kotna ma msusu et là pourquoi on a robeta li solo bat be singo te pona nini yo ya ga loba mama be mama malamu pesa lara et une personne des jours passés bisinga mais il se passe aussi de bonnes choses dans les églises et bandolo ba ko na biso moi surtout bilangolo. Et il se passe aussi de bonnes choses dans les églises. Pourquoi kaka biobino ba européen ça mambo mabe. Oui, il peut se passer de bonnes choses dans les églises, mais église ou apto ya européen c'est la sango ya bonnes choses. C'est ça les problèmes. Parce que église au passer en dokezo kamba. So ba yoko ça la publicité à ba bonnes choses. Et ça pour botinda ba ba kenen lifelo. Ba kino kufa na église wana parce que ba sali mambo malamu. En fait, c'est pas ça l'objectif. Ngai objectif est ça ko kangola batu. Na maboko akadia mpemba kukangola bata maboko akadia mpemba yango wana na uko ya louer mambo malamu te bandoki basalaka. Je suis désolé. Bon des fois pe na sala na ngwa en passant hein, mais na revanda te na zuita na beta bref maman la biso seli papa cadeau et tumbi Zaïre bande ko boyebi nene ba femme congolaise ma ouais. Et ma prière est que Nzamba a guérir bino ba blessure intérieure et notre mal au moni somme toi sala o mabe c'est vrai ça facilité kolongola kobosa na eloko wana Nzamba va permettre on en parlera hein et ba enseignement et ba o sunga bato bele ba bika vivre na ba blessure intérieure et koboko la ba blessure intérieure yaya et cause ni solo là est-ce que oui
et ko détruire yo parce que tellement oyina batu siko moto ayina batu. Bible zoloba, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Kolimbi César obosana likambote, ce n'est pas biblique. Selon Bible, sur Olympis il faut bosana. Ouais, eza facile de digérer le kouana. Ngana opie bino témoignage nga mambo komela nga ya mambo na oloba nga pe na yebaka te kala. Pourquoi on a mentionné loko bande obolimbisa ngai? Réaction ya bana basi belé vis-à-vis ya acte d'amour maman la biso Cornélie a posé certainement kombone yangwana maman, moi je te félicite, bravo. Ngala zala bongo nga so muto sali malamu na obeta maboko na ya olobela so pa sali mabe na ya oloba. Na yebi ke na sala émission moko awa esi lekeza mamboleka mais nga na sepeli ne lokoyo nga na sepeli nango parce que nga na ko sala ngope nga na ko sala ngope bravo mama, bravo bato balobi ote yolo bela kama mabe ma o peze lo malamu nga pona nga ezali acte ya louer eza exemple ya malamu. Mama asali mobile ne cadeau offrir ye mutuka et ma femme congolaise est belée baza d'accord. J'ai vu des réactions, je me suis dit my goodness, ils ont souffrir à cause de la déception, courage, ils ont vie. Boebi ba déception monsieur za ba délivrance mobile mo boye atika on a pota na pasi olela ko regretta ka mais we ba tenzam nzo anda kangola yo pour so continuer na relation na tamsundo kufa. Mais yo tala kaka mabe obasalaka yo na nzela mabe nzamba okangolo na likama weza mabe koleka mabe wana ba femme congolaise ebele ba siliki muso alobi si amalamu na sala soki nini aloba na nini na mbongo nanga na esomela mobali mutuka ngai ne place bozo mona lelo cause ya ba divorce ebele parce que batu ba vivre balinganité y a pas le vrai amour soubassement et love ezate. Ouais, ça réaction à basi. Il y a aussi des hommes où ils réagissent à ma bé devant la réalité et autres. Au cas publiquement mobile au cas sonité à zolobake a préféré na citation son lo pakala maman na que moi si naï. C'est pas biblique. Les deux deviendront un. Il faut linga moi sinon les maman na yo. Nabi que mi bale ma bé basili qui topé ba lobby le contraire ba fini même. Et parce que bozana bolingo soloté. Les vrais amours c'est ça. Kolinga mobali na yo, lokola yo moko topé kolinga moi sino lokola yo moko. Alors ba mami belé ba réagir ma bé. Ba lobi mobali wapi. Mibali jamais. Na osambali kadote. Na osombela mobali lorote plus grave mutuka. Et combien bon combien belambo na sama mnanga tena esombela mobali. Mais so mobali na lingara ye mingi et que o mobali asalela eza plus que o bomoni wana. A osa nini. Elle aime son mari. Maman, moi je t'encourage, félicitations. Et j'encourage aussi Basio Balinga Mbana Bana Ninga Solo, vous allez influencer négativement. Et nous conseille maman Oyo Bozali, les blessés, topé lésés, Bozana ba blessure à cause y a ba déception, courage. Jésus guérit les cœurs brisés. Hein? Et puis surtout, au coup na ba réalité, na ba parcours, mais échanger biso le on monnaie la mambouté. Mité mes bébés, mais après avec le temps, nous avons guéri ça, on a compris que ils ont Nzambe, ils ont une délivrance. Ouais, parce que si ils sont ratés, ndé lelo oyo, naza coach la grande hôtel, a comme wode, ndé lelo oyo, ndé lobby na rokoma ministre te, donc mam sous ces Nzambe muto permettre ka lingaka. Charge pardon au katateko, so kati vidéo nange baby. La famille. Ba réaction ba mami pesinga pasi mona bana mentionner moko na mususu ezate mais na lobaki na royana loba na bandeko basi onyo so bozala blessé courage na ba relation eza vie eza mokili nzamba nzambe et na ko encourager bato balingani na ndinga solo bosala ba cadeau et matsa bolingo bosala ba cadeau et couvra kama mbobele ba erreur ba faute bosala ba cadeau et au fait et salaka et salaka bolingo et matalisusu non seulement matalisusu mais et couvra moma mbobele ya mabe omoni ezala ba preuve d'amour et ba preuve a bolingo tango ezali et salaka
harmonie oumela na libala na bolingo. En tout cas, on a félicité couple courage. Moi j'ai même vu les femmes dire qu'il y a que la mobile ta boxeur, ta mobile na boxeur et toboka. Sur avani mu pepezo le kae mama ota kosomba te sinon ta wala telo makango. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Merte
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badeptine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo